Nazamba Shakira lona beat nini. Na uti ko beta no solo ya ebembe ya mama Fatou, oya kambaka vraiment asimbi vraiment sport na biso ya mboka mwa mingi na leli pele susu DT Prince oya tiki biso kasi na yambile yo Shakira pona makambo ate ndiende pona aya kolobela biso nanu bati bazolo bebele na kombo na kasi mwata ebele azolo bate. To ebite moi ba numéro pele ke bele est-ce que batana ba leki ba beta na ebite Shakira à vous bonjour Shakira. Bonjour, champion local Maboko Yanzambe, bonjour vraiment. Tout le monde lelo Shakira oye bien senti mupandi bien bon moko rouge système oye na ngondi nanu oye na ngote awa na plateau na arc-en-ciel. Vraiment pour nani o changer système. Ok, la Shakira na bino yo tout le temps na lobake na za femme du vagence na za mwaso na sala mapuna ba maman na pesa ka toujours ba maman lokumu ba papa ba leki ba sali peu ya bango na yebisaki bino ke mikolo na olobate. Mikolo na olobate na la système otala kaka na tali trop na moni trop na mona ba osali lokote yango etake mama oya boti bana mibali mama oya boti bana yango na yaki lelo ngai moko na arc-en-ciel télévision pona ko silisa likambo ngo na bafani na ngai. Oui, ko silisa likambo yango na bafani na yo na yebite ba osali lokote ba osali même biso to mo ba osali ba makambo ebele. Tomoni maître Kasangidi aye a ses numéros, tomoni champion maître Vini a ses numéros, tomoni maître Viter a ses numéros, tomoni je suis na tangi tellement baza et belo baseba ma numéro ya solo na akanse et puis somo ba bangi deje kuta bima biwa kimambangu abi champion local tika makambo mesko na bité yo bio basele lokote angaye. Ok, en tout cas, Kindoki to bunganga to kibokoko basala la kango polémique té. Bango basala ki la reine Shakira pas au sala. Bino moko boza ba fan de bojijaka, de bo mona auto sa oyo la reine Shakira pas au sala. Donc biso to zali vraiment ba magistrat te to ba katière. Donc soki na yé vraiment pour na ko montrer pe moi numéro moko ya mukie pour na moni ba magistrat be bazo sala. Biso ne to ba kolo bokoko. Bokoko e pesa melinde biso. Po biso to sala kaka domaine ya culture na biso etake ba africain pour naza livre africain naza congolais donc à 100%. Donc naza vraiment moi na mutete là donc ba ba tete ensemble na ba mbote belé naza vraiment moi na mutete là donc likambo na motote moi mutete ya likambo na motote donc na epona projet pe na lakisa nini oyo bango basala ki pe la reine Shakira busala yango. Donc to ba lelo la reine Shakira ndenge oye awa lelo oye libiso nde dossier ya ko corriger batu. Ouais. Ndenge on parle la femme de vengeance donc na moyo. Je suis la femme du vengeance. La femme du vengeance, la maman prophétesse. La prophétesse. La prophétesse, la femme de millionnaire. Na évité na le bani donc maman etalingate la reine Shakira albi ayele lokola catcheuse na biso championne na biso ya ngwate senti mpanzi pe aye eloko bomoni ya rouge wana aye vraiment lokola maman prophétesse femme du vengeance ou akojaka batu makambu tout na koja bango mbana mbala pe mbala o mbala ba ondima te donc taka na beno lo batte no ta kaka na tali na te na mun pelo kama nga ba osa te yango la reine Shakira yi na eko koje katite mena eko koje ba magicien o bazoleka po otoye eza su katite katiaga na katiaring oyo to sala makambo susu na mi ba numéro na tala vraiment arc-en-ciel pour na za fanatique numéro 1 ya arc-en-ciel donc na tala vraiment arc-en-ciel trop na moni yango mama pe ayaki nano a démonter moi biloko na ya mukie o aye nango totala nano soki e ko se pesa pe bana Congo mukie tozo kende mukie il faut pe to beta masolo ningi zaka na epi kozana kanda mo ko démonter mais il faut beta ma solo ya voyage na ya poto o la kaki biso ke ozokende ezandeli. Ok, nde tozo baboye tozana entraîneur national Charles Choman ayaki déjà dans kacha Congo a na kacha Kinshasa malgré tout okutani na deuil pour nga na obenga ngo deuil national oyo ya monde ba sportif nyonso bakutani na deuil national wana donc mama Fatouma na kati ya liberté dans tout cas mes condoléances vraiment na famille na mobimba pe na famille sportif pe na ngai moko donc Shakira en deuil au moni na lati na ngani ni mena che lamba na ngana mwindo naza vraiment na matanga naza kolela pas maman moko azalaki penda bola lelo suis Shakira la reine azana ceinture oyo ya champion du Congo donc mama Fatouma a pesaki quelque chose na ye na organisation na pomta saki organisation na ezalaki mama Fatouma ye mtasalaki
ezalaki organisation donc yango wana nde naza vraiment na matanga en plus camarade nanga auto marchand ba baby la reine Shakira bien na balufu partout dans d'autres tambola na muninga na ngai comme on ezalaki deux prince waya donc atikaki pe biso donc passe na motema metwa na mingi format Tokyo lo baté donc c'est ça oui deux prince waya pe atikaki biso ndenge alobi awa mais na ebité nazomona ba appel na bino na biboye na oti ko fungwela moi téléphone temps toté moi animation zaki na plateau ndeka ezaka miko nyoso mais na mbi pe Shakira botia na to sola na fungwela mon téléphone ata pendant quelques minutes et bongo toi tu na la reine Shakira oui ko corriger est-ce que ko banda ko corriger te pas to mona non o corriger na nini yese absolument ozo corriger nini nalaki na on a corrigé bato namoni basali bato batie banyoka na bacercueil ebongwani banguma banini mais la reine Shakira motema pembe likambo na moto te nabaki mbula oyo nakoloba te mpe nalobaka nanga mpenza lisusu te nayaki mpona lakisa nini oyo la reine Shakira ye mpona kodemonte bino naza na quelques spectacles mpo biso nyonso nde toza boye na banzoto na biso toza na bambongo mais moye moto ayebaka na mbongo eza te donc la reine Shakira ndenge ayeboye naya kodemonte baspectacle ya makasi oyo na bombelaki na baki na oloba te na fandi kimia na bandaki kotambola ba recherche makasi yango na kina la kisa muke po oya kolinga ya ebele amona ya koleka akozwa numéro na ngai ndenge kaka toujours na pesa ka na fin ya émission mais kasi bamona pemba moko bamona kai sala biemba moko bon si pas les na croix oyo ezali cercueil nanga nafungulaka cercueil nanga tena pesa nini nanga bona ngobwe vraiment na saka prière te pour prière ezalaka interdit pour moi na mususu pas komeka lobi tinga pena meka na sala lokola la Shakira asalaki asali pe esalaka bien te po toza pe na sportif toza pe mpona ko éduquer masse abandaka mingi na cercueil kozomona na kati eza babougie mpona oti nde na ye mwa retarde na otaki s'il vous plaît, filmez un kati wana vous m'avez. Donc, wana tout le monde a kati cercueil est vide. Hein? La prière nanga s'il vous plaît, boaka mbongo koto ko boka funete na yebi ke bato ba mesana soki mbongo ezobima balokotaka mais bolimbisa no ato na plateau bosi la vraiment muke ezolambama na posa elambama penza na posa ya mbongo penza elambama
yamba malamu donc vraiment lelo na yaki pona ko donc ça ba numéro vraiment donné yaki pona démonter ndambu ya ba numéro basali numéro on a sûr que ici et salami mingi ana kacha akantia la reine Shakira eka pona ko corriger mukie pona ko la sabatu nini o la reine Shakira abombeli batu. Ok, la reine Shakira kangana msirke na yo na ko banga yo na lingi vraiment te mais nga nani ka ba problème boete et puis ça ngonde li boma na mutu na éviter awa ba makambo ngo estila te milingi lo maka mbongo zolamba makaka donc mais tikano makambo ba mbongo nanu euro na éviter na éviter nagi osala numéro mususu po dans nazo sala naza kaka donc ko pesa nga chapeau na yo po na maki numéro pas te nga chapeau na nga bolimbisa s'il vous plaît ngai na longola ka chapeau te bolimbisa na longola chapeau te vena ngai te bomesi kana zui na zui pe yango yo naza siri yango yo ve yango yo ezobima toujours ka prière. Et viens en gaïté na 20 viens en gaïté na kanda mutute na zapena likamna mutute na ikana le mute na moni makambe belé batu bazo sala na reine Shakira yeyo ataka toujours pona ko corriger pe pona ko bongisa musala ngoka ndenge zalaka en tout cas bana kini bana Congo bo pesa ngape toute ta confiance ndenge bolinga kangai mbongo yango yo wana na 20 na kati ya 20 nde mbongo eyebima mbongo yango yo mbongo ezali toujours mbongo ekobima mbongo ezobima la reine Shakira makambo oyo eyepesanga liboma tika boye bambongo ngai ningi eza pembeni na ngai te naningi te ezala pembeni na ngai mbongo ezobima la reine Shakira yeyo te s'il vous plaît stoppez nanu s'il vous plaît la reine Shakira pardon tika na déjà na kati ya kambo na yelaki awa mbongo ezobima tika nanu ko la reine Shakira azosala mbongo na yebite oyo ekomi la reine Shakira na bino awa na kati ya plateau na biso ezobundana toyebi nini oyo na reine Shakira ayaki mpenza mpona kokorge babiloka mike na moi bato basali biloko ebele yango nga la reine Shakira nayaki nikima kaka mpona kokorge babiloka mike oyo esalami nika mpona kokorge biloko ebele mike esalami wana azokotisa bamaboko azokotisa azobimisa biloko yango ezobima pièce yango oyo nayeti bamboma te baza awa si mwasi moko aza awa azoyikuta ebima yango oyo nayebima yango oyo tozosala toujours mosala tozolamba toujours mbongo ezobima la reine Shakira s'il vous plaît makambo oyo soki nakataki mission ya jour wana ezalaki mpona mpona makambo ya boye nasala émission na maître Vini abeta balimero moko oyo nakata émission la reine Shakira bali banimero oyo ngai nalingaka te nakoya kokatela yango émission pamba
La reine Shakira, s'il vous plaît. Hein? Nayebi te. Est-ce que vous stoppez nanu te to lobela nanu makambo émission. To lobela nanu vraiment émission. Nayebi te botika ne tala nani. Mama. Yako kongo yazo na kanisa mbongo tso mpanzi nani. Te maman koto. Maman koto na besoin oya. S'il vous plaît. Toujours dans la 4 hours, là c'est bon mona. Et là toujours exact na 4 hours. C'est bon mona. Makambo ezolekela ngai botika nga na fande nazolanda bien tosala malamu. Oh, zonga buena mona malamu. Na évité na lobanini. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe na évité na zangi ya koloba. Na évité na lobanini. Na évité la reine Shakira ayaki ayo na ina kanda abimisi mbongo na éviter bon na éviter commentaire et réaction des publics hein tout ça aussi naï maman s'il vous plaît tout ça non non appel to yamba to ka balobini allô allô. Allô? Oui, n'habitez pas, tu vas le benga. Mutagenga ka, akei, donc, n'habitez, ngai, na monika, binonde, boloba. Ngana olobelo ote. Binonde, boloba, s'il vous plaît, pour un commentaire, mingi ya kolobate, n'habitez na lobanini. N'habitez na lobanini. Appelle pas na bino, baloba. Namboka na bino, n'habitez na commentaire, vraiment, mingi ya kolobate. Commentaire et pas la vidéo. La reine Shakira a sali numéro à Sala, Ngana Moni. Et s'il était ba numéro zebele, na yaki na plateau na bino, na yaki na plateau na bino. Moni va pas la ngombe mal comme on a dit. Nanti combattant qui tient sur le sac na bino. Kumba ya fi wana oyo azotumisa mbongo. Ok, nayoki nde nayoki boye nayebi ke bientôt peut-être ezoko naotela. Merci beaucoup. Nayebi te naloba nini nga nazala commentaire te la reine Shakira ki na plateau asali alingaka sala asali ndenge mutema na ye etinaki asala nayebi te donc naloba nini. Allô? Mbote mpana ngobenga komona s'il vous plaît. Bana lemba lo stako na bino contribution na yo na émission lelo. Kat aza en direct, nyo sa bi miseza en direct. Na tabatu o bazana plateau o mwa ki azo sa na biso ba.
Aïe, 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 azoyo carré donc, on est là fort, merci. Invité. Merci. Allô? M'appelle les autres tellement ébélé. Na évité. Ngala kota commentaire de mettre bougie rouge en tout cas. Na moni m'appelle na yo mais na yo checker dans ça dans le numéro moyen ba yo il a été fait comment on contribuer maloba. Na évité na le bani. Allô? Oui, ceux qui ont monté au côté, moi, m'appelle les autres de belé, ceux qui ont monté au côté, au Kimi, mais quand on a dit au côté, tous en ligne. Allô? Moi, tu n'as pas la mobile comme on a dit. Ah, champion Kabala Tyson, ouais, quand il m'a solo l'immeuble Somi, donc, invité, contribution là, dès qu'on l'a dit en direct, on a dit que ça c'était un gars, contribution là. De Hollandi au maga numéro mati. Alors bi que on a nos stylité. Alors Loba. Bande kona bino baza a bazolanda en direct peut-être va opesa bino bama solo basambu ko mona ba make bon quand ndenge za la toujours Ba déplacer la caméra. Ba déplacer la caméra na éviter que ba déplacer la caméra. Vraiment si ba déplacer la caméra na regretter pour na sala makambutu awa batutu ba moneza live. Na ba déplacer le côté nga pe na déplacer te na bimaki te na longwe pe te na za sur place awa en direct nde na sala au moins que na télémaki. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci. Na évité ba appel tellement eleki ebele na yamba nani na tika nani na évité allô ngai téléphone est planté la reine c'est que obimisa nga téléphone aïe bon ce que vous dites ba appel na yamba na mutela bo respecter no ba appel nanga bo benga na mulongo ngai mais boko bomela nga téléphone ngai oyo boko boma téléphone ya mwana bato nayebi te naloba nini nayebi te de bappel eleki tellement ebele nazoyeba te nayamba ya nani. Oui, s'il vous plaît dete papi fala c'est là biso combat ya Shakira moko to sepelisa na bafani ebongo tozonga na plateau na ebité je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka
Jackie. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Si tu longi mon continent, si tu longi, et dis-moi pas l'oli, bango na nengo mokete, tous les cas. Naebite na lobanini bapel tellement boleki si bapel ebele téléphone et telemi donc bodoser s'il vous plaît na bandaku toyokana botikana nukobenga téléphone et refroidir moi moke na te bakumba bobenga kaka nazongi bozobenga so téléphone et telemi donc il faut bokata na kobenga pas téléphone et zonga na marche so bokati te de moyens ba bino ozalaki na sengi bino s'il vous plaît soki bokati ngamo na sabino kino bande kobenga bwando benga nde bo benga boy téléphone epikle moyens mba ezati donc na wazi la bosa ko benga na wazi la bosa ko benga pona boso benga pona to na yamba ba appel la reine Shakira ala tanda ba bakata ba appel na tuna no ba question e bongo to kozonga na sima la reine Shakira bokata pe ko benga na tuna na ma question musu bokata so bozo benga moyena ya mbeza te ba appel elekebe na ko yesa bino ke bobanda ko benga de ndena za na bokata no ko benga pona téléphone est planté bolimbisa ngai ozobenga kaka na koyamba bino ndenge nini tayi boza besoin bokata na koyesa bino ke bobenga nde bozongeli kobenga téléphone est planté ata bino mo basaka bongo la reine Shakira bete biso lisolo muke ya programme na yo sikoyo na minito uza na club nini uzo marcher ndenge nini et la reine Shakira na bino yo naza toujours na kati ya temple du soleil donc merci balogo na ngai yango yo nazaka toujours na temple du soleil wana ezali club na ngai etake vice présidente ya temple du soleil président na ngai président Puma Noir mwana Kitambo donc toujours dirigé dans le temple du soleil oyo entraîneur Shaolin Showman asa encadré monene na kati ya club wana azo préparer biso vraiment par conséquent pour na ko défendre balibanda ya mboka nyonso bazo benga pour na na bapel ebele loko zo compliqué tamsu bana mbujima bazela kinga eza problème ya confinement il faut toto samibeko ya l'état ndenge chef de l'état lobby baboyi ba troupement bato be bazo kobenanga na ba WhatsApp na ba face koma ba komba mikolo il faut toto sa chef de l'état yende azali nzambe assez pour mokili o na minute au Congo eza ye attroupement eza malade eza na mboka baboyi pe ba troupement donc komba mikolo ezate toujours c'est la titre ba kofungola ba confinement toza na toujours pour na ko servir ba kinois pe ba congolais nyonso pe ba africain nyonso vraiment na comprendre que ba congolais pardon to karate bozo benga kaka bozo benga na bino kaka de tellement bozo benga mingi ba tel et bloqué téléphone bozela na koyesa bino ke bo benga s'il vous plaît na yebi ke bolela la reine Shakira fort na yebi ke bolinga ke mingi en tout cas nde bozo benga we moyena yamba ezate na tangi numéro na 082 23 67 au 4 OK à vous appel à vous bwanda siko benga tant boba na benga obandi ko benga pona na pesa moko soki bozo benga na désordre izo pesa ngai tellement pas si mingi allô oui ndeko na biso akei na ebité allô mbote pa na ngobenga kombo s'il vous plaît na wapi bana bikanga nyonso lusako na bino Jérémy na bikanga lusako na yo contribution na l'émission lelo bokoko ya mboka na biso ya solo biso beto lela fort na ndenge osaka te donde naza awa na ebite bana bikanga côté bozali losako na bino côté bozali merci beaucoup na bino vraiment nete ba osepelisi bana ya bikanga côté bazali basepeli na yo mingi na ebite bana ya wapi balingi basola na yo allô Allô, bonjour Tata. Bonjour, ndeko nanga obenga komona s'il vous plaît.
Na bengi pena na Kimbanseke fumu shalako na za pena fumu na kata Kimbanseke na barabara mani na presse pena na Shakira batika Fumu shalako lo sako bana changu. Merci, Na merci. pena na masolongo na otala na miiti oyo dongo mbote bele. Merci, merci, merci Kumu Mokonzi Mboka Kolo Mabele, merci. Na presse na makasi. Merci beaucoup, merci, merci. Mama Fatou oya kufi ayebi ngai na pena na base na kata Liberté wana. Merci beaucoup, merci Nona vraiment. ye bakepaya vanda la Shakira menga na ye kotala esina ngaku na ye. Merci beaucoup. Ozwa numéro de téléphone okobenga ngai. Tondo mingi. Matondo la garo mingi. Nano esilite. Numéro esilite. Na habité. Là on Shakira. Est numéro esilite esilite. Et numéro bon, tozo solo là. Ndenge tozo kende. Ce qui na kosala, so egoya. Allô. Mbote wa mara ngobenga komona s'il vous plaît. Metola. Anita. Ah, Mechola, Anita Perla. Anita la lega bango banzi mate, na acha bango papi banzi mate Anita. Sala ngamo na ebi tika bango. Na ebité na loba nini na ebité donc ya koloba mingi ezate émission lelo to lobela nini makamta ikolobela to mboki désert fin ya émission mais la reine Shakira kotika biso boete. Allô mbote hapana ngobe ngap komona s'il vous plaît. Kombo nani? Komo Amani Kota. Amani Kota na Selembao le sako na bila bundaka. Ah, osepela nde abundaka. Merci. Ah, te pela na info. Atukoto la ki mwati nanga. Na pesa abunda mabakiti. Ngai la ngai no ndeni. Po ke oba na numéro na yo. Ako pesa bino numéro na yo. Dingwe. Ngai Voilà va te fo bunda ne dingwe. C'est bien. Na éviter mamu emeta za pembe na ngawe. Na donc bope ba mbambote ça la bien makasi. C'est bope ba mbambote te etanga kanda. Na éviter téléphone izo planter ngai pona bapel izo leka ebele makasi. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Apananga, comment est-ce que s'il vous plaît? Bandal. Bana Bandal, Bona Bondol. Comment est-ce s'il vous plaît? Junior. Junior, Bana Bandol, le sac on a bien bandeko. Contribution de Michel et les amis. Shakira mystique. Mon mieux, danger. Angaye. Kopulira langaji pana ye. Tulinga na gabi somali. Boni na bino ka posa ka dama mboko ni konyos. Bora za ningeona na suka. Bana bandal banila ki. Na lo bana te. Etali bide. Na éviter na lo banini bandeko. Donc vous dites ça ni mbongo. Allô? Allô? Mbote papa maman nango bien comment s'il vous plaît? Comment la Frankera kwenda komina njili? Franani? Frankera komina njili. Franklin a komina njili nde mwaka kana Charles Leke Franklin le sako bala njili contribution na émission les années. Contribution les atoli ni biso to vi ma spectacle au Shakira sali to zo di maete to li biso mo to mona ba spectacle. Di mona menso. Nazo sa spectacle mo siko pour la sepenta yo. Do kata tinda. Ngaye. Omoni me wala nga ori eza siko ka tinda mbongo na mona. Ngaye. Alors bien. Shakira bina biso kende Shakira bina biso kende mbamona kata nani na shop okokuta mbongo na kata ya lino beta montant so lingi mbongo ebima bon na éviter la reine Shakira
bazela babi non ba mona kité ba kota ki na TV na retard tout le monde qui peut faire émission na biso déjà n'habite ba kota ki na TV na retard hein oui bisi bango nini olaki bango jour nini. OK, la reine Shakira yeyo toujours quand on na lobaka na Zaka toujours pour na ba congolais nyonso donc ngai vraiment nazali la prophétesse mwana ya bakoko na salaka o etali nzambe nga na salaka prophète te Yesu te Mohamed te nini te nga salaka nzambe donc nzambe o asalanga nde azwaki makanisi tangu Satan akosi Adam na Eve na likolo abwaki bango na mabele tanga abwaki bango na mabele epesamelaki Satan comprendre tant mabele pesami ki Satan nzambe apesaki nyonso na kati ya mokili Satan mtazo diriger donc nga nazali moko ya lisu ya bandoki na kati ya mboka na ngai naza moko ya lisu ya ba prophétesse ya makasi na kati ya mboka na ngai moko oyo akengelaka mboka na Kongo donc naloba makambo ebele na mboka na ngai bato bataka ba YouTube ba yebi nini o Shakira lobaka mais mbula oyo nalobaki na koloba te koloba na nga esa bino mutema chebededen donc naza pe na problème te naza na souci ya peuple congolais tangu Yesu souffrance eleka ki passe eleka ki agangaki azongaki na makolo ya bakoko na ye alela les dieux d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Isaac alela bongo tangu souffrance elekaki tangu passe so lekela biso pe to koma na passe makasi biso ba congolais to ça la retour na kati ya bokoko na biso to ça la retour na kati ya mboka na bino na kati ya village na yo kuna nde lobiko no ezali bokoko na ya ngwana nde vi na yo eza teke to ke ko utiliser ba bokoko batu mususu to biso moko to tiki mais ye moko kutu yeso to landa exemple na bible kaka bible na biso kande ye biso ke yesu tangu souffrance elekaki azongaki na bokoko na ye la reine Shakira za mona bakoko o ko za na posa kusola na ngai na pesa ka numéro na nga na facilité nyoso po nazali po na Congo mobimba numéro ya la reine Shakira plus 243 zwa biki na zelio mke po zwa biki plus 243 89 60 66 473 plus 243 89 60 66 473 wana osololi nanga mbala moko ebele ba pirater numéro ya la reine Shakira baza ko pesa numéro mona oleke pa ba journaliste message bona konazo comprendre ba journaliste te na osala émission na mutu azo numéro nanga alongoli asombi téléphone na ye afongoli WhatsApp na ye ya Shakira donc soki mutu abengi ya yambi téléphone wana akomba basolola ka par écrit soko za na posa la reine Shakira nazali vraiment congolais nazali ndeko na bino benanga na appel vidéo okomona nga numéro na pesa na WhatsApp na ngai okomona ngai moko la reine Shakira poye banga bien poye pa okene mbanga zu mutu na ye achelo pe mususu ba oza photo na nga po na Facebook na ba mi ebele ba kubenda photo na nga to na WhatsApp ndenge na pesi boye ayibi numéro ayibi photo achepe akomi ko la Shakira donc Shakira wana nyoso bozomona peut-être ya ngaite Shakira nanga la reine maman prophétesse la femme de millionnaire donc la femme de millionnaire donc moi so ko zalaka ba mbongo esi la raté moi ta koloko dia donc ngai vraiment la reine Shakira nazo ko assurer binoke tozala elongo bo pesa nga confiance po ngai pe na likara bino pe na pesa bino confiance koleka ba congolais donc na lingi bino makasi ba pirater ngai trop cette fois-ci na komo bima na TV na baki na koloba te mais na komo bima ka pona expliquer peuple congolais que ba pirater la reine Shakira ata na poto ba pesa ngai sous confiance te pona nini ba sala ba misala na Shakira te basala misala na ngai te ba congolais bele ba kende na luka Shakira batini na Shakira mobo na ba lox nga zara ba lox te ba lox ngeze ya kokanga suna kangi suki ya lox na fongola suki ya lox ya minene ya mso zara milai to ya mikuse wane osko na mona na lox ba linga boebulu kutu donc ngai te donc boza ko pirater nga trop soko lingo ye banga na zaka na libende na mbanga na ngai moni libende moko za ke telema ezataka ngo boucle te na libende na mbanga na nga zolo na ngai ezaka pex na elongi nanga eza na nini te et puis nga azaka na tatouage te donc nazomona ba Shakira ya ba tatouage eza ngai te Shakira so moni Shakira eza na tatouage zwa Gillette zokisa ye so ba kile bini seke eza ngati kufa na kombo wana ebesike uta te kufa na kombo wana so moni ka mdada Shakira yo zwa Gillette zokisa ye surtout so na tatouage soki sa yo mona ki ayete donc na éviter Shakira ndebo moni wana soko te Gillette wa makile bimate mamu aimé pe azali donc ndenge moto zana mami makitu
Mami Makitu, maman na Deborah Manikina. Bazana biso elongo, Charles Leki azana biso, Grégory Yagogo. Donc Moutasim Masolo, Grégory Yagogo azana biso elongo, ndenge moko tolo basusu nani? Phénomène moi, la fille à maman azawana prince champion prince azate wana pembeni na biso prince ndenge moko to baka prince manani mamvumvu champion bango nakomi kokende vers fin émission na epi la reine Shakira to yambaka ka 5 appels au répondre bango pona to kita. Allô Mbote obenga komona s'il vous plaît. Avec la commune qui m'a dit que comment on a arrêté là. Comment on a ni? Ari gloire bana kimbanze ke lo sako na bino. Lo sako na yo na zote l'émission en direct. Anga ina leli contribution na ezanini. Contribution na ngai ezake. Para mlaga Shakira asali yaki na leta na monite. Abandela. Bis. Il a belle bis. Mais c'est na. Bon, na évité da mtalibuso bi bandela. Voilà un déjà. Bo benga so mamu ninga zo benga otiki na nupa bo bomela nga téléphone te. Allô? Allô, mbote papa nango benga komona ni? Allô, le m'a pembeni ya TV, le m'a pembeni ya TV zo mama mamuke. Allô? Na zo ko 565. Zo mama madame ko oyo kanadien. Allô? Lobo lo bini na kata yo loba. Nani oba. Makamono teleki wana. Tomoni kutu ata yalipata ti. Basi monyo rito zo mwana yalipata rito zo baka. Mexico yo mission na yo ezaka Shakira. Na ebisaki bino boy. Bolimbisi bana njili. Na lobi yango na TV pour la deuxième fois. Bobenga champion lipasa botu na ye champion local maboko ya Nzambe. Na benga e combien de fois to sa ne émission abimisa ngai. Na kobengo na yebwe na bimaki na futaka transport na koya na sene émission tam so pesinga ta 100 francs te. Na futi mbongo na sombi espace pour na na émission na yo ofele. O pesinga ta 100 francs te mais na beta ta combien de tours oyo abimisi ngai. Na tindi yese tindi la ba komba na lekisa abini singa sko na kosala ndenge ni ba fana na lela bino fo ba na njili na bike bo pa mbato balanda ke mission mingi bo benga champion pasa bo tu na ye champion local pour nini ulinga koleka le mission na ye te pour nini opesa ka ba komba alekisa te bolingi na lo bandenge nini bolimbisi bo tu na ye. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Panango Benga Komolani. Comment on a fait? Na triangle croisement campus Mongafula. Na croisement campus Mongafula Freddy, le sako na bino kote bozali. Contribution na émission les années. Na sepeli champion, na liaka na lo kana Shakira na lela ifo. Ai ba ke bana kindi kwa tout. Na te ba tongo na ba te rola na triangle. Allô, qui dit 5 Bonjour, comment est-ce s'il vous plaît? Maître Sadam na kalamu na traité le site bana le site nyoso le sako na bino contribution na émission les années. Contribution de la Shakira fort. Abandela bidona ye kulikuwa pesa kutisha limwe. C'est pour la CPSO avant to kabona no sa émission ka ya mukie minute ko na non c'est la émission moko mukie numéro d'émission et numéro d'or no ça la spectacle moko mukie pour na ko CPSO yo
Donc, na évité la reine Shakira. Donc, alobi bolimbisi alobi ke ndeko na biso na kalamu alobi ke osala numéro moko so sepelisa ye vraiment alelaki en forme alingi obeta esu mosusu ata moko kaka mpona esala ye bien émission so moki na suka na tikali na appel moko mpona tokata émission. Allo oui ndeko na biso ake mutu moko pe na kati ba appel na ngai vraiment na éviter na yamba nani bolimbisi ba appel ezokota mais téléphone et planté nango. Allô Allô mbote wapana ngobenga komona s'il vous plaît. Allô komona maika pour la kisensu banga moyo nyonso le sako na bino kapo contribution na émission de les années s'il vous plaît. Tolandi na buke nyonso mais yo bisa Shakira ya la kisensu abundana cha de komba kuna ndima ye na bete déjà bana kisensu bana ya mbanzalemba bayebi na bunadi na char de combat botuna yet soki na bosa na nete to agala na ba tango ko na bundana ye te na bundana ye déjà tuna char de combat na bundana ye c'est bon merci problème ezate na ya ko bunda lisusu mais na bundana ye déjà bamba te bena le bino fort bana ya kisensu bana ya mbanzalemba bana ya Congo mobimba la Shakira na bino yeyo donc toto c'est là ba confinement et là et que bozali bato yo bozo sepela na ngai pe na sepela na bino partout dans le monde donc partout à part que ça na nous mona kisensu mona nini po partout bazwaka mingi ba émission ya la reine Shakira émission ya la reine Shakira ndenge bolanda kango ndenge bo sepela na nganga pe na sepela na bino vraiment pasi kako naza nango pour le moment bomona na oloba pe ndenge na lobaka te na vibration te na za matanga Shakira dai na olela mama Fatou de la liberté donc motema pasi dete prince na ngai waya donc soki na kanisi motema esala nga pasi na ekika niki mapona na sala mwa ba numéro na kola lisusu ngo sa ba numéro o eleki oyo donc na ko sa ba numéro eleki oyo pe na za numéro ya suka na ko sala na ebite. Oui, ngai na pesi na ngai yo donc c'est pas ça quand même batu batakala babengaki batu ya njili babengaki c'est que mata dans ça sur numéro c'est qualité dans ça numéro na ba spectateur baza awa papi foile alatina papi foile c'est ça ketch ate azana perpétuellement mon quelque chose non na zana ketch nani pesa ketch no pembe pesa nga ketch no pe pesa longola nga ketch moko kalikolo moko longola nga ketch ayo ça dit oza ketch ya cameraman o ketch ya cameraman ketch na yango yo ketch ya cameraman na série yango yo ketch oza ya cameraman ketch yango yo ketch ya cameraman na sala prière na ketch maboko na nga yango yo OK. Pardon, la reine Shakira. S'il vous plaît, la reine Shakira, s'il vous plaît, c'est la reine Shakira.
minute na ngai esili minute na ngai esili na ebité il faut na boka ba banga mandambo pona na kende vraiment na suka émission na ngai ndenge vraiment esengi na ebité na lobanini na ebité na lobanini donc aux gens fait maman bon ah eza kadona eza kechi na ye eza kechi ekata na mbongo eza kado na ye efali na kati te bimebele ngai bimite pa na ngai eza kechi na ye eza ye zileno nana poshi nayekia bimisa ta oui nayebi te minute comme na suka mwa bolimbisi minute na biso ekomi na suka wana limia wana sepesi bana nyonso ya njili sepesi bongo bana ya kalamu nde basengaki ebele oyo bauti kosenga awa ndenge mo sepesi champion kabala tison champion kabala taison maître nani Jiquin Apoka Momu à mon amour. Donc Apoka mon amour n'a été dévoré. Maître Apoka na amour n'a été dévoré. Dévoré mbala. Donc c'est fait dans mon makasi. N'est-ce pas ça? Mon fait il se fait mon fait c'est fait batu epelé na évité na mingi ya kolba souté la reine Shakira un peu de mabanga et ça biso bien makasi à vous. Donc ceux qui na la makasi na boki na Congo mobimba ba fai na nganyo balinga ngana lela bino trop buka sateke ngana na ngana mo sakandate nande la femme du vengeance na seka mingi na kajanti na mutu nyonso donc nazali femme du vengeance nazali maîtresse donc la prophétesse ona lingaka bino makasi soki na kobwaka mutu aliboso na bwaki chaleur ya moto mwana ngaba ya tongo grand boxeur champion médaille d'or donc chaleur ya moto na bwaki DJ Vidi mwana ya kidima donc DJ Vidi il faut na bwaka yo po yo ndeka kataka kolo mabile donc il faut na bwaka yo penza donc DJ Vidi na bwaki bana na ngai mibale la phénomène omoi jana pe tout ekili efuto donc tout c'est mwana ya et puis na boki papa bana na ngai papa bana nga pende fo na boka po na rezonaki mingi fo na boka papa bana ngai maige tout ça na séparation maître marocain ekili jembo mwana lingwala ya tongo papa ya tout c'est ekili donc na boki openda donc na boki vraiment yende akanga masolo ndenge ka tozolo bake yende vraiment ya solo akanga masolo Peut-être comme vous na suka émission na boaki lisusu mamu aimé lelo mabanga eze bele pona mamu aimé ndenge moko na boaki na boka lisusu nani et mon vivant mobimba oh et quand même na président Doudou Tessi président Doudou Tessi et mon vivant moi na France tongo et bongo maman Nicole Kanda BCDC Equity Bank mutu mboka bien maman na lo ba te pona nini vraiment ya solo Jimbele et bongo Jeff Mukuna vraiment libanga ya solo Pascal Poba Nicole Kanda et lisusu Brigitte Tumba Mimi Zaina pe Elodie Mboma lisusu na lobi ke BBC Liombo wana na suki mabanga ya kulubake batu ya emonu bipo mba bango wana na boki équipe technique mba bana na Pasteur Brone Bomalika ebongo berger Etienne Bokopolo soki na boki ete na sema pe makasi ya solo vraiment na boki bongo PDG Jano Binanu en tout cas mes condoléances viennent ngai na bike après makambo ba day ambo salama bien et bele makasi ndika tulubaka toujours ebongo soki na bosani ko bwaka Miranda Joseph Ferroza qui na sima caméra ebongo Jonas Maza lisusu pe lisusu na sima ya caméra pe kolobake na bwaki bongo bureau technique ya akanse ko banda pe DG Titi Dongi mokonzi na ngaya tongo pe dete na papi fala modèle de tous les jours jamais na bosana angai na bwaki boye Patricia Beledou
na boaki 3 fois pambate et ça joue à te kanini moi et ça joue à te Patricia Beledou coéquipier de tous les temps avec mission ngé banda et il ne beti après yangeleki ce qui na sali mabe limbisa ngai ebongo vraiment ya solo na lobike na boaki bébé lombe double brassard moi na Sud-Afrique tongo bébé lombe double brassard ndingi moko lisusu na lobike na boaki bongo Diane omoi mwana witana banginya mikolo e bongo soki na boaki phénomène omoi te soki na sali mabe makasi kolobaki na boaki bongo famille eyamba mobimba na boaki famille onyango mobimba na boaki famille tokudi ensemble en général mobimba na bosanité na boaki bongo Caleb Omatoko Jenny Chocha soki na tseboye Belamine Kamba motema ya ciao.